breaking news na yebi ke vous a ebele na ngongolo c'est la programme na so breaking news ezali journal na lingala et puis pa sango ya Congo na banda kuna bino na yebi ke vous a ebele bozolanda pe bozobenga ebele Nzambe ya mpungu a batela bino. Alors merci na bao bazobenga so bokena se côté à titre bomona conversation na bato bazofinga na bato bazokanela Nzambe kaka kwa lungolo kwa ngolo nzonso Nzambe kaka kwa ngolo zonso donc na banga ka eloko te na banga kaka Nzambe na lipata likolo ekwelanga donc o tout bokoloba na gauche na droite donc nazoto sa maloba na Nzambe watinda ngai basango ya Congo na bandako na bino bozali bongo en direct ya Softkins TV ezali télévision ezoko mettre sur internet pe ezali en direct ya Canada na Toronto ngai naza na Manchester na Mongalema na bozali pe en direct ya Sentinel TV pe bandeko ebele basango ya Congo ba groupe ebele oyo boreaka biso bozwaka biso botiaka biso merci na fidélité na bino. Alors basango ya Congo na bandako na bino ezali spécialité oyo moumbu na Nzambe Didier Formé Proverbe 30-30 les messagers de la bonne nouvelle ayela rabino na pokwa lelo IDPS un éternel perdant n'a rien pigé de ces 30 ans de lutte avec Mobutu et le MPR. Sinon, alingai ko profiter na les seules et l'unique occasion où ils a liboso na ye pour akoma président. Il va comme ba diriger mboka. IDPS ba bundi plus de 30 ans. Nan opportunité et comme la bango boité ndenge komi lelo. Alors tous yamba ndeko Véron États-Unis. Allô Véron. Ouais, comment? Bon malam, bon yo kuna na États-Unis. Vous avez bien. Au Benginga naza en pleine breaking news. Na évité kuna breaking news ndenge nini. Breaking news yango nazolobela na olobela sur IDPS éternel perdant. Donc il n'a rien pigé sur ces 30 ans de lutte avec Mobutu et le MPR. Oko baksani pour na IDPS. Ah yango donc na évité so za na message pour na bandeko bazolanda biso après ngana ko benga aussi mato développer. Merci Mingina, si ça comme ça na zongela. OK. Wana ndeko na biso mobundeli ya mboka à partir ya state. Donc ba za ko c'est la breaking news. Donc parti politique nous surtout ebundaka pour son pouvoir. Beaucoup à la éternel perdante, éternel opposante. IDPS et ça plus de 30 ans et bimara à l'échec. 30 ans oyo babima premier ministre était, babima président PIT. Or occasion yango ya munene pesemeli bango ba diriger parce que Kabila a échoué. Kabila population elingi était petit kala ko voter était ce qu'on espoir à bateau tout mboka mobimba ezaka pas docteur Etienne Tshisekedi. Docteur Etienne Tshisekedi to yebite soka comprenaka eloko ni nzamba tia na kati na ye parce que na âge ala nango normalement ba sa kufa kala ngala zo ni mage soki akufite azana bomo ezali te pour jouer G ya kosala G ya Kabila ko pesa ye ba beki tango ya bukani mais je crois que artikala wana pona kotia Kabila ba bot omoni tango ozoki mambangu natalaka mingi na zone ndenge ba nyama babundaka est-ce que oyebi ke zèbre abukaka pe lion mbanga abukaka zolo zèbre soki lion alingaka ngai atikelaki maboto donc ba sabona na zolo epanzaka zolo c'est-à-dire eloko bato bazozela na ba génio surtout Kabila sali toyebi ka congolais te toyebi ka bomi toyebi ke boye toyebi ka zolinga tikala na pouvoir na makasi pe na nko a défier ba congolais mais Tshisekedi akoki ko beta e ba sabona zolo e bebise zolo mobimba akufa. Alors occasion yango yo ya bata IDPS ya Tshisekedi avant
ozonga na mboka ya nkolo osalela Congo parce que tiwana nano salela Congo te lita yango yo oyo epesemeli yo po orégner. Alors tolobaki yango ke soki osaisis opportunité ote et pas ba congolais okubimaka collabo aventurier pe petit politicien Lumumba Mulele na Mobutu bakozala likolo na yo. Donc ngonga ngoyo occasion pesemeli yo okota na histoire. Ba oyo nyonso surtout bazali ko travailler na Tshisekedi de loin to de près ba pesa un message oyo. Pona Chilombo ozali jeune okoli na Kinshasa ou na Poto, je ne sais pas, entre deux villes wana. Alors bato ebele balingi yo te parce que yo moko omilingi cité na ba congolais. Ozali ami ya Kamere Rwandais oya bomeli bino IDPS obala mwasi ya rwandaise pe ozo travailler pour na intérêt à Rwanda au lieu à intérêt à Congo. So yebisa ngai Chilombo après libération à Congo on vivre ndenge nini on vivre wapi parce que pour le moment papa na tikeli yo kombo papa na koti yo na ba lobby papa na koti yo na ba komba nenya minene a koti yo meme na ba presse minene likolo kombo papa na yo. Mais après liwa papa na yo okosala nini pour Congolais ayebi ki oza corrompu, Congolais ayebi ki oza ennemi à Congo. Il n'est pas encore tard, l'homme ne peut que changer. Na vie nanga na comprendre que mutu a changeaka. To pesi yo occasion o changer, ozonga na vrai côté obundela mboka, sinon obanda ko batamaka pe mukolo ba combattant na ba Congolais ba kozwa yo okolela na monoko ya mboka. Basango ya Congo Zoé Mobutu Kungulu Kabila yende azali bongo possesseur ya biloko nyonso tu imprimerie nyonso ya Congo. Donc pour le moment azo sala jemoka munene ba annulé passeport oyo ezali passeport courant o ba auto sala kalamingi te ba tia passeport o ezana puce électronique mais pour côté la bango mbongo ebele puis passeport yango ezala trop cher. Mikolo uti oleka boyeba ke passeport congolais a passeport le plus cher ezali soki $350 siko oyo bakobimisa siko bazolinga batia passeport wana na valeur ya $550 po ba congolais banyokoma babimisa so $550 et puis mbongo wana nyonso to ezokende na poche na bango. C'est-à-dire biso ba congolais eloko tokoki kosala Kabila akomi na mandat suka Kabila akoki ko postuler soute akoki pe ko glisser te akoki kozala président te akoki changer constitution te. Alors mutoyo akomi na mandat suka achangeaka passeport te atouchaka pe eloko moko te. Bino ba combattant bino batu boza na kati ba congolais o bozali na kati ya ba institution boboya na motema moko changement ya passeport parce que ezali je bazosala po banyokola ba congolais babotola onso mbongo. Tozela Kabila na batu ne bakende tango tokozwa président ya congolais tozala passeport vraiment ya ba congolais oyo ekozala na hauteur ya ba congolais oyo kopesa biso valeur. Donc tolobi ete Zoé Mobutu Kungulu Kabila tobengi Zoé Mobutu Kungulu pona nini po alanda idéologie ya Kungulu Kabila kobotola bato bandako koboma kosala nyonso tu yende mutu azo gérer ba imprimerie nyonso ya Congo do ba passeport congolais a propriété privée na ye. Donc mutu nyonso to asombaka passeport congolais apesaka mbongo na poche ya Zoé à part mbongo ya pétrole na makambo ebele asokipaka na imprimerie nyonso tu ya Congo to sala ye échec po ete asala sous passeport mususu te po ete ba congolais banyoka masusu te passeport oyo ezali et continuer ti président sikakoya nde ba changer eloko nyonso ba ko changer po ba ko changer na drapeau tozata vrai drapeau ya Congo yango yango palo utilisaka o drapeau ya Congo yango avec cette étoile oyo bozaka nango wana eza drapeau ya Congo te ezali drapeau ya ba Rwandais na Congo. Donc faut changer na drapeau na passeport na makambo ebele avant que na continuer tozoka la kwanzila na mobola.
Congolais atonda kitanase ya mabele na ye mais akoma mobola kolala na balabala kozanga courant kozanga mai na banzela ya Kasai kuna mituka ekangami na banzela potopoto 5 chantiers zate pe bayebisi biso ba jeune bazokima Kasai koya tina Kinshasa makolo po ba kokumba tukutuku po ba Rwandais ba kangi bango moye basala diamant ezate bakomi koboma bango. Congolais mobola mawa. Congolais aza na se ya mabele na ye na 24 milliards de billiards mais azozanga na Thompson na kolia. Ndako toza na courant monene ya mboka me na Congo molili ala kwa nzela. Mobola mawa vandaka boy. Kabila linga komisa sanza pamba pona ye moi na sanza bima pona mutu nyonso mais ya linga boto la sanza na moi ba Congolais ba yoto la ngoti. Kabila doit dégager. Merci la Kwanzila mobola mawa tokotelemela likambo na komo na yesu Congolais za mobola te. Alors toujours na Congo ba million tout ekotaka na Katanga surtout na frontière ya Kasumbalesa. Kabila apesa beau-père na ye ya Rwandais na kombo ya Deo Rugweza oyo azwa bambongo nyonso tu ya Congo agenda kotiela ngo na Tanzanie. Mbongo wana normalement il fallait kota na compte à l'état ezaka ba manque à gagner. Pe lisusu Kabila azwa tante na ye Jeannette apesa ye contrôle ya pétrole nyonso tu ya Congo. Donc ezali mawamini. Alors ba Congolais to boya ba passeport oyo bani basala sika tozela départ ya Kabila titre kosala ba passeport ya sika. Dossier Moussou Tozana na Congo, PPRD infiltre l'opposition et devient un parti à 12 têtes pour détruire l'opposition. Maramozo Salama na Congo, Kabila aza Rwandais, nilotique, batnyo subayebi, mais alobi aza mwana musée, aza Congolais. Infiltration, parce que ba Rwandais travaille toujours na lokuta. À part Rwanda, au moment susu na Congo, balobi baba Nyamulenge baba Congolais et pourtant Banyamulenge eza na tribu moko te na Congo ya Banyamulenge, c'est-à-dire eza lokuta. Siko pe lisusu Vital Kamerhe, Rubewa, bato ebele baba Rwandais mais baya na Congo babi bazwi nationalité eza lokuta. Ba Congolais ba Rwandais basala o basala ni génocide na bango o ba utu batuti bakufa. Mais soko ke kuna na musée na bango okuta mitu abato eza kuna eza ba squelette ya ba Congolais. Toujours lokuta. Alors basali susu boye ba infiltrer opposition ba zwi siko opposition ba koti bato na bango oyo bazali bato PPRD po baya ko détruire opposition ko bandana opposition dynamique mokonzi opposition dynamique eza na mutu musute ezali Vital Kamerhe pe lisusu na groupe o ba uto sala ya G7 c'est-à-dire bazwi Moïse Katumbi na batu mususu wana nyoso baye ko verser bango na kati opposition po ba tout faire opposition soki bokei na
na dialogue et kobima lokola opposition ezali dispersé pour epesa Kabila nzela a faufiler à gagner. C'est-à-dire to surveiller les deux kabilistes oyo Vital na Moïse Katumbi bazali à surveiller parce que ils ont l'argent basala combo bazana ba sénateur et ba lobby ya ba sénateur américain na sima na bango et bazana bazoba ebele ya ba congolais bazolanda bango. Alors baye pona ko aider Congo te mais baye pona ko détruire opposition baluka ko aider Kabila à sala glissement. Basango tozana ngo na Johannesburg ezali mawa mingi koyoka ke bandeko na biso na Johannesburg bakoti na distraction munene. Quelle distraction? Na Djobour mikolo ba congolais bazobunda bango na bango bazowela banvena na ba oyo baumela ndeko na ngai na ngonga oyo olie congolais tozala ini tozala bomoko bino bozo sala ba distraction ya kowela oyo ayaki kala oyo ayaki sika oyo aza mvena oyo aza mouta. Mais soki bokutani na ba to oyo balingaka ba congolais te so bokutani na ba ennemi ba congolais le bazoboma ba congolais bazoboma te ke oyo ayaki sika oyo ayaki kala oyo aumela to aumela te mais bazo attaquer ba congolais nyonso. C'est-à-dire yo congolais tika ko kota na kati ya distraction ya kozala ancien venant to nouveauté alors mais bozala bomoko bo bundela mboka. Alors batu ebele to koti na dossier religion batu ebele ba beninga batu ebele ba finginga batu ebele ba critiquer batu ebele ba kumisi. Alors biso musalo to sala ngo te po batu ba betela so maboko to sala ngo po to yoka mungongo nzambe. Surtout batu ebele ba pesi ba témoignage ndenge na décembre balinga balia bango bamsu ba mibale bango basala ba accident bazaki proche ya supu bamsu bakufa bamsu babuka na makolo bamsu mani evimba balobi pasteur Salomon proverbe 30 en tout cas makambo lobi eza solo parce que makambo tout lobi ya kokosa ezate pe lisusu tomoni ete batu mingi baza kuna balobi ebele babima kuna. Alors Timothée normalement faut azongela komona kala ya pichu pe aluka nzamba solo parce que batie na programme balekisa ye tozali susu na ndeko oyo nani Désiré longola kombo oyo bapesa yo ya Azaf zongela komona Désiré parce que batwana avant balia yo avant basalo mabe ba changer ko kombo ba sala kandengo wana. Alors tozali susu na moto moko oyo azakuna na Mangembo église ya Mangembo oyo azali complice ya supu ezali bongo na kombo ya Willy Lelo bongo na ye supu sa longolango agenda kobomba ngo na mai ya makelele kote ya bayaka kuna na nzela ya banda kote ya nini bato yo bayaka bavanda do bongo ya nani ya Willy Lelo balongola supu ye moka longolango agenda kobomba ngo na sa mai ya makelele yango wana ato tongi supu ndenge nini akoma anera supu et puis mutune salaka bien te pour babouja babongo na. Alors tozali toujours na système ya omoni ndoki obeleli bolanda rapé sisa na biso Justovich oyo azolobela masolo bien botala ye na partager un peu quelques vidéos na ye ser na biso alobaka bien. Alors mutu mususu abengi alobi pasteur bino ba pasteur ya poto ou bien ba pasteur ba congolais olio boluka koma kokotisa biso bandimi na lola bokoma koluka koma kobenda biso balar soto une église. Alors azaka kosambela kala na église bangembo na mangembo alongwa alobi okomona na mangembo eloko nyonso tu yo fele zakate oye na église opesi offrande opesi dîme mais soko lingo pambola mwana action de grâce soki mwana azwi diplôme action de grâce anniversaire mwana action de grâce mateya bokoteya bopesi bambongo biloko nyonso tu avant bima bakale bino na coin mutu na mutu asomba mateya o 5 livres po akelo kabela bato do bambongo nyonso bozosilisa biso mbongo en tout cas biloko oyo ti tolembi yango po kuna eloko nyonso tu eza ya mbongo eloko moko gratis ezalaka te donc ezali mawa mingi alobi Bible elobi esika mibale to misato basangani nkolo azalaka wana ba pasteur ya lelo na place baluka kokotisa bato na lola
bakoma koluka ndenge nini ya koransonner batu, ndenge nini ya komanipuler batu, bapesaka jamais solution kaka kosenga. Alobi Bible elobi esika mibale misatu bosanga basangani Yesu aza wana. C'est-à-dire les biso toyaka toyeba ke toyepa batu na Nzambe. Nzambe pe alobi boyepa na nga na kopesa bino repos. Mais omona batu baya bazana ba problème, bazozonga na mikumba, solution za raté, kaka ko ransonner bango, kaka ko ransonnera bango, kaka kosenga, kaka kosenga. Donc ezali ndeko oyo ndenga komi alobi na tanga kumbute, yango nazotanga ngo awa, alobi biloko nyonso tuzosenga ezali bongo matu. Alobi ezali na église kaka mangembo omona mutu na ba église ebele ndenge azokoma akomela inga. Alobi omona mutu soka linga bala bosaleli cotisation azaki scandalisé mutu akufi mondimi église akufi basaleli cotisation ebimi 6000 mais pasteur abendi na 5300 akopesa 700 livres. Mais bango batanga yimbongo bamongi bima 6000 mais enveloppe bakopesa 300. Mutu mususu akomi prêt akobala bosali cotisation ebimi 5000 bakopesa 300 livres. Sikoyo ezalaki mbongo bosengaki te o pona église o pona ofuta sa ezalaki bosengaki pona mariage batu pe bapesi. Mais pona ni ekomi po bopesa ndeko wana ole bosomele bambetu bosomele congélateur frigo TV biloko ya bakiti bino bobendi yango lisusu. Donc ezolakisa ke bozo salela Nzambe te mais bolati elongi ya Yesu po bomelaka bato. Puis bato belé oyo bakangami bongo ya ba yuma oyo ba timbate parce que bazoso bango na mbongo na basi na bango na bana na bango. Donc proverbe oza Moïse ndenge bakomi awa eye oye ko libérer biso supu tokala sakayonsa ba nyokoli biso ondimate. Alors l'homme ne donne que ce qu'on a. Supu bilakeli nyonso malamu esimbaka te mais oya mabe so alakeli yo mabe esimbaka. Et là c'est une proverbe, c'est simple parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. So mutazan cho amutema mabe aza satana abando sala ka ndengwana parce que na kati neza satana. Pe ezana ndeko mususu kokanisa te ke soki oza interprète na homme office yo komi homme secrétaire ou bien komi police ou bien komi officier ya immigration. Non. C'est-à-dire, si vous êtes boy, dans queen, vous n'avez jamais queen, vous n'avez jamais mon queen, vous pouvez intimider batute, surtout si vous avez dans l'église, vous pouvez manipuler batute, vous pouvez yiba batute, banana vous dénoncer bango, au lieu de dénoncer mutu oyo, azolinga pour sauver bino. Proverbe abanga eloko mokote, proverbe azali, si vous avez fund nanga zo kokate, c'est nanga adresse nanga, na ko peso adresse comme ça, to kuta nanga no liboso a juge, ou expliquer biso liboso a juge. Pourquoi basombelo ndako? Pourquoi bozo manipuler bateau? Pourquoi bozo yiba bateau? Pourquoi bozo boma bateau? Et oza malamu. Alors, système amikolo ezali omoni ndoki obeleli to pesi bango basinga mulai po adage anglaise lobara muyibi faut pese singa mulai pour permettre amidiemika. Bato misala mabe, bato bazo yiba na kombo na Yesu, bato bakanga bat notage, to timikeli bino tala mulai na singa po aider bino bomidiemika. Alors, basango uti na Danemark, pasteur a balisi, pasteur a bomi libala na kozemisa mwasi wana. Na ite so bo comprendre. Na Danemark, pasteur muta pamboli libala wana. Mwasi na mobali ba ye pasteur a pamboli wana. Mais pasteur a bomi su libala wana po azu mwasi abato atieze milelo, mwasi wana na mobali libala ekufi. Oyo ezali misala ya satana na kati ya bamboka na biso, na kati ya mboka oyo. Alors, Yesu Christ waza na nzela, Yesu azoya, kalamini takoya, ko juger nanga na yo to rendre compte. Liboso ankolo. Breaking news!